C'est ça qui kanga bango. Ba ba ko finga batu kanga bango ponga finga ate. Ya gabi. Mutakota nga Abakouk azate ngamo na baki je suis Abakouk. Si kona na kolongolanga. Ba kolongola nde ba SB. O ba basaka na ba SB kuna. De ba kolongola bango. Nga na za Abakouk ba kolongola nga fan. Oh. Fan ba kolongola kai. Na za chroniqueuse ya Abakouk te. Mutu kolonzoto yeyo ba bango banani ba koloba. Kolonzoto yeyo azoloba. Pema nanga nzoto nanga ngayo mtu. C'est moi qui parle, Gabriel Bolembo. Naza Abakouk. Ah. Nga kota confusion te. Ngai na za hypocrite te. Ngai les kambuso kezo ke gauche, na esi no bolongo la gauche bozongo na droite. C'est tout. Nga kota nga za hypocrite te. Ke na kosa na ka mams mais na za hypocrite te. Na za ka hypocrite te. Na sepela na ngai. Ndima na sepela bongo. Mokile lingine mutaza tout droité. Mokile lingine mutaza ba vérité te. Soka olobi vérité ko mutu mabe faut ça la hypocrite. Parce que nga mukua ba hypocrisie ba tchanga ngote. La préférence na kufa na ngai. La vérité. Pe na banga raté. Injiré na kaka mbangu na kei. Na c'est ça. Nde na komba tata. Mais kaka ko finga na kaka bana kei. C'est ça. Mais yo monso que c'est ça ba biki sur la vidéo no musu. Wana le ka wana bazwa décision te. Pourquoi tozo ko yina na makasi de ngwana? Pourquoi la haine comme ça? Pourquoi le kuta? Y compris yo muta bengo ke ko tourner pa na o baluke lié. O balote. Ngana kati te. Ngana yaka na likambo. OK. Kasi likambo ngana yaka toujours if ngana yaka toujours ko ba vérité. Sur la likambo ngana ko mona ngaka na fingi mutu eza pasi. Ngasi ko nena kendaka na likambo. Ebi maluka ko finga e ko soa ndeyo pona lobaka vérité tout droit. Kwa na mascarate siko mutu soke tout est bou ebi milo kwa ko finga. Nga finga raté. Est-ce que so le kala finga mutu imbécile na yo bona boy te. Kamba moko na nata nationalité na kanda. C'est ça qui kanga bango. Ba ba ko finga batu kanga bango ponga finga ate. Ponga soke funda nga lobi bona atena awa na baki ne vérité. Moi appela moi mobali a sokoli pe nzoto na ndaku na ye. Alati pe body na pantalon. Ale pa ko fa na kiti. Abandi ko finga mola mwasi. Mwana mobali. Kama mwa ezaka te mobali fa finga mwasi o kasoni. Bolingo za lisusu te. Batu ba bebani makamo mabe mutaninga sacrifier muto pona oyo. Mutaninga sala boy pona boy. Surtout ngayo kokolo bate bat ba sexa ngaka lokuta. Tango sexa na otati kati na yo. Ozanga ngate. Oyeba. Tika hypocrisie na yebi. Ozo compagnie ko mona nga za trop ngamoko. Na koma trop ngamoko. Trop ndaku parce que monde na biso e baby. Diviser koti makasi. Muto sa linga mona ka ba mona eke yenda linga ka mutu boye mingi ndoka lokuta. Soko tale pa zo tonga yo ndimate. Vraiment c'est ça que ça va bien et ça la musala na comme il faut et puis ba télémeni moi ba biloko mususu na ba film na bino kolata mamba mini jeep ba sous-vêtements monana ba to ba rôle qui PD a solution qui PD ya ki lesbienne qui ba tela ba mini jeep nde yo lata ubandaki kolata wa ba biloko miki wana apo na nga ba pesa ka ki PD nde ba bi PD wana pena ba pekisa yango ozo ko pa parce que zo baby ça pe bana ozo mona ba pekisa yango na qui lesbienne pour na ila télé moi je crois que le monde s'est évolué dans la tina monté ouais monde s'est évolué na ngo bana ba kola ta bango nde balingi na bango ozo mona baza la peine kimia baza la l'aise ozo mona à l'aise na ngolata bongo mais oui papa na maman va na ndaku peut-être papa va na bana na basi wana biso ade to mona ngo mais na ngolate yo indisposable yo kena na ngolate angola mais auto na Congo biso to kia ngola to koti Luanda 6h na mona ba fesse na 6h bato bandoki penda bandoki ya butu ba zwi makasi ba bimi
ozo comprendre na barankine bandoki penda buto batata ba mama babota baona kindoki babimi penza boye basangisi kindoki basali na kata musala oyo mabe koti makasi saka sukaka nzambe fungolanga misu namona pena soki leki na ngai ye mtu akufi soka continuaki na prière wana engeza malamu mingi ke oya bakisaki so na nsima wana nde esalaki mpenza bien te mais eza pasi kobungisa leki epuis ozokoka komona te ozokomi incapable okomi lokoka bebe donc ozokoka kofungwama te esalaka mpenza pasi esalaka mpenza pasi kata na lota liboko osalela ta liboko moko miso eza pasi mpo na leki na ye antuka nga mpe na desida nga mpe nayesali noki nalongwa mpe ya makambo wana te nalingaka te nalinga so makambo wana te epakolaka buzoba osambaka malamu mais bazolinga so bapakola buzoba ozo comprendre yango omoni nga mpenza nga mpasi nabimisa mbongo ebele mais nalingaka su te nabimisaka mpenza mbongo mais nalingaka su te mpo na buzoba bapakola buzoba nalia te poane ata mwa desa ekeiti poani te nawangala poani nawangala poani nini te napesi lia nasali makambo nyonso makokoto nanga na kongoli nawangala te Mama, if love is crazy, love is funny. Voilà pourquoi la délivrance privée est très important pour na bato nyonso. Et belé ya bato bazana mingi kotubela. Mais bakolo bango nenge nini deva bandebi na nzambe. Et sengeli eleka a privé. Mosusu komona boma mama na ye. Mosusu bimana mwasa papa na ye. Mosusu azali na maladie incurable. Et sengeli na biso to le kango a privé. Poto kota na profondeur ya problème na yo. Côté ya prophétie na côté ya guérison. Bana ya France na kozala na bino à partir le 25 octobre. Ti le 2 novembre na kati na Paris na koyamba moto moko na air na ye pe na ngonga na ye botala oyo bayaki pe babiki. Bonjour la famille, je m'appelle Mirabel Zamba Saelinga Yaminene. Depuis le mois de février, je ne dormais pas la nuit. J'avais le mot d'estomac terrible. Nakendaki hôpital, bapesinga bakisi, na meli bakisi na bakisi. J'ai pris tous les médicaments, j'ai terminé même les cures. Changement ezala quitté. Mais lobi kaka na yaki kokutana musala nzambe. Asambeli po na ngai, nazwaki guérison kaka na minute wana. Nazaki na problème ya miso, kaka na butu wana. Ayebisinga soki okenda okolala bien lokola bébé bandeko na lala ki bien lokola bébé la lamuki na tongo kaka lobi wana avec la foi que j'avais nga na butu na tambolaka sans lunettes te lobi wana nazongaki ndako sans lunettes na minute oyo ba lunettes na nga ya miso yango na lati yango te zamba zwa lokumu zamba kambola musala na ye prophète Moïse. Shalom peuple de Dieu nazana sango ya malamu ya koyebisa bino lelo komo nanga Albert na souffraki mingi na hémorroïde na faiblesse sexuelle témoignage nanga lelo eza que Nzambe aisistaka na souffraki tango molai je crois esalaki 8 ans na melaki bakisi belé et bandaki osimba kaka te na luki même ba pasteur et bandaki osimba kaka te mais tango na moni annonce na télévision que papa Moïse azoyamba bato en privé na yemba asambeli pona nga mbala moko makambo échanger tango papa Moïse asambeli pona nga bandeko nazoyebisa bino faiblesse sexuelle esila hémorroïde bimaka lisusu te esali une année na monaka lisusu makambo ya faiblesse sexuelle te na hémorroïde te en tout cas nakumisi nzambe ya papa Moïse ozana nakumisi nzambe ya ozana nali awa lisu na ngai ya gauche nazali komona ta moke te na opération basalaki ngai babebisaki lisu kasi nakomi komona après prière ya papa Moïse lisu efungwami na makolo na ngai kilo nyonso natamboli
nzambe alakisi monene ya mwana na ngai Moïse nazalaki komona molili liso wana oyo ya gauche balobaki ise ekufi nango ise ekufaki mais nakomi komona nakomi komona liso ya gauche eza komona vraiment nzambe ya Moïse asali nzambe ya Moïse asali napesi nzambe kaka merci nayaki awa kaome nazongi oki boya ebele bamaladi incurable ekosila baotiste bakobika le 25 octobre ti le 2 novembre bobenga mpo batia bino na liste ya délivrance bapesa bino aire na bino mpe na jour na bino mpe na ngonga na bino contacte mama Thérèse Matondo nazozela bino na moto. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça, tout Babango avec Yves Ipan, tous directeur de vous. Là, avec la série continue, toujours dans votre chaîne, c'est pas promo des sacs. Voilà, nous sommes déjà avec Yagabi, Maman Lamba Lamba, Maman Tumba Tumba, donc Bolembo, tous les années, sur la mobile. Par rapport à nous, ce qui s'est passé dans l'univers de la théâtre, donc sur la mort et ravagé vraiment de biso, qui va découper ça, il y a un team comme disent les Quinois, en tout cas ça fait très mal pour vous ça, va décorer, va tirer biso, toujours continuer, pendant toujours pour les caca, pour la consoler toujours famille. Merci na Pierrot Mazalanda derrière la caméra, merci na Poupo Dibo na Canada mon ami et la bonne sanité mon vieux Thierry capitaine depuis Canada mon il y a Maman Sojina, capitaine, et sans oublier mon vieux 4 Jean, mon père les savants, de là, c'est la force qui a Timothée, il y a Maman Nicole, Maman la parfaite, à Paris, la bonne sanité, Maman Mélise et Maman mais tous peuvent l'embêter, le Maman Kelemba, et sans oublier encore. Maman Kelemba Kabasouté. Ah, Maman Kelemba, qui est Maman Kelemba. C'est que dans ma nouvelle belle, c'est na Kelembo. Mali Kelemba do Kabasouté, Mali Kelemba atinda Kasouté, Mali Kelemba pas pour ça la papa tous pépélé. Ana kina. C'est que bisara c'est. Ah, moni moni na la raison. Mais mon maman Billy Vomuka Fondation. Na mona ki. Ah, ma Billy. London plein na kin. En tout cas la mère des opprimés, Maman Billy Vomuka Fondation. En tout cas, nous avons toujours nous avons action toujours ça la plus pour la population congolaise. Avec ça on a de pièce super pena avec ça donc merci na bande connu surtout pour Yves Pan. Voilà tout petit mot pas ya Gabi Alamba Lamba, Maman Tumba Tumba, bonne santé na yo. Ouais, santé ça bien, nzamba zo batela nzamba zo sunga. Malgré moi la grippe en mikolo kuna moni le kuna moni na moi bien. Ah ça c'est bien. Alors côté santé où est tel que le poisson pour batebele ba tout na nga boni le poisson Gabi est-ce que ça la bon ba mona la TVT. Ah ba mona la TVT. Et nga za mutautu na ngaso so boni santé ya posoté. OK. Nga sina bonga. Là, c'est la bonga, dès que Nazawa n'a pas quoi poudreté. Donc voilà, moni. Donc, Nazanga Nangai. Donc, Denga Pena Makambo Belé, il faut na moyo yo. Non, 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 non. Allez, moyo Zoya, et Zoya Mabé. Matang et Landani mo belé awa. Bandeko na yo mingi ba kufeli. Alors, to banina na papa na biso makaya. Autobunisa mwana nae. Habité à l'époque, est-ce que Makaya est arrivé proche de nous parce que moment où on a boulot qui pas bien va comédien Makaya a boulot si moi na ouais mes condoléances à toute la famille à Makaya a boulot si moi na bon nous avons même tapé ça quand nous avons même tazwaka toi na choité toi peine nous quand on le donc est-ce que vous avez un proche non de ouais tu solara bien ba proche puis tu zara pe na contrat tu signer pe sika moko et tu signer na basila ti azo sa mariage na miso na biso ti azo bala makamu tututu donc aza penza mutu na biso OK ala mutu na bino et moi na beli motango mulai est-ce que yoba ki moi na en tout cas na yebi ka ke akufi bon moi on peut pas bela ne pe mingi bela pe bandaka za bela ka mingi donc molimo na pe mana kimia
Voilà. Mais est-ce que tu vois bien d'après ma solo il y a liste azali déjà tout le bas deuxième degré nandenge ya kolela nandinga famille. Est-ce que contribution d'artistes ezali moi likelemba wana? Non, tout ça a liste. Tout ça a liste. OK. Papa, maman, mwana, mobali mwasi. Kala pe toza ko sala ya baleki mais ce côté moi que confusion et kota ba comme même sous cousine akufi akosi leki akosi ya so bolobi boye bo soigner donc ya ko ba mari na ba Maria Hélène ba nani baba ki to bomango ba ya na baleki to bomango to tika kaka ya papa maman mwana mobali mwasi donc OK mais na kaniti ya mais biso to ba ki ka to ifeza la kaka to tiaka ngo kaka po ya paza ndeko makila na yo leki pe aza makila na yo to bundaki to baki ezala kaka nakaya makaya bosali nini nazoka kutu bozolinga kocha contribution te baptiste ebele babi ye amona na kate azala ka pizza te zozoka mamoni tya ndenge wana est-ce que mawane koki kozanga pena te epa na bino ngo sunga ndeko na bino bon batie liste mutu oyo alingi kotia azotia neti ngale batie ka lelo lobi na tie zo comprendre pona longwana nga na bangambo parce que ezolobama nango if omoni se bozana lisanga se batie kombo na yo lukata $5 omoni ata $5 ekota on comprendre kobeta karate po ezwaka mutu nyonso mbile etelaka partout OK ozo comprendre basala bango mpe na torte mais tosenga ka mutu oyo aza na bonne volonté mutu aza na motema malamu na motema kosunga atia kaka po makala mpe tozali mpe bapire mais na baproduction na nga natika mpe omona kombone te mais na oya ye natie kaka mpona nini nazala na motema malamu po mwana aza mwana nga ozo comprendre na mokili so ozovivre so olobi kaka nalanda oyo asali boye nalanda oyo asali boye te tovivre malamu te ntango oza na bonzambe kati na yo mpo do ya kokaba euti epa nzambe eya na bato misusu nani if bakabaka te akabaka te ato macho kiti mpe azoyebaki akabaka te etali ye te eza don oyo nzambe atia kati na bato neti babiso oyo so moto asengi opesi ye te leko akei motema esali yo pasi obenge so na telefone te ya kozwa naswanaka nango wana naswanaka nango esalaka moto ya pasi te ocomprendre donc yo pesa kaka ata moto yango apesaka te mais ntango oyo akufeli mwana yo sala nini yo pesa kaka par après nde koteya ye ke nga napesaka te mais nga basali nini bapeselinga donc batango bazoloba ya kobatama to bazoloba mpena ouvertement na liste bazoloba namoni mpena baoloba na oxygène net na groupe baolobala bango te mais namoni oxygène elobela oxygène eza mpena mpe balingi na bango te balobi bongo po oxygène mpe alobi yango claire abi bon bamisu bapesi baraison na bango bon baa mpe na tort te ozo comprendre raison yango wana kaka oyo bato bazolobaloba mais nga na osengaka na bandeko na biso oyo aza mpe ata na $10 na ye yo tia kaka tokunda mwana ozo comprendre tia kaka msu mpe ekunda nango mwana te mais ekosombi ata mwa bato mwa biere moko msu ekosala mpe keno esali ate eloko moko boye aso bato baza na ndako bayaka na bamela ata ntina ntongo ozo comprendre esali kaka bien ozo comprendre c'est ça. Maintenant, programme qui déjà. Samedi, tu as na nini? Vendredi veillé, samedi na morgue à Ngirengiri. OK. Enterrement. Voilà. Donc il y a des gens qui ont plus dans Lubumbashi. Il y a moi Kimia, moi air frais, il y a Lubumbashi, il y a moi Balitoyo, nous allons parce que plus parler, Missou, et maintenant vous savez moi bien te, à quelles nouvelles, la petite scène est propre. Nanou Kwanda à Koufi à Yozong à Koufi le lobby à Yozong à Kinshasa éviter est-ce que yebaki ndeko nanou na famille ndeko na yo buibui ba o ngana yebaki mingezaki Shoko Shoko po yo ndeko sa peut-être Shoko Shoko mingi na yebaka Shoko mais nan nakutana pana nanou angote non nakutana na été na yebaki mingi Shoko OK mais ngaza quand on dirait eza matanga ya bango ya njili mais na yeko keza ya bandal dans le quoi za ponga banjili pana kokango te mais bandal na kokende
naokende matanga naokende mais koyoka kolela ya bubu soki natieli oyo image wana koesala nzuto pasi na malili na kolela ndeko aleli nzambe efungolanga miso nayeba nani asala eleki na nga boye epuis namona nzoto na ye nandimake leki na ngai oyo akufi nzambe efungolanga miso nayebi te koyoka bongo bato ebele bayoki ntango alobaki nzambe moni nzambe basangisaki te nzambe babelelaka ye mpo asunga biso ocomprendre ere mosusu ebeleli oyo alinga abelelaki nzambe wana ere mosusu nzambe alinga asala grâce ocomprendre ndenge alobaki nzambe fungolanga misu namona leki na ngai namona awa asali boye ntango ayesi kobakisa oyo nalingaki nasala nalingaki nakota makala bato baza kuna moni ntango atie da nzambe na confusion mais soki asukaki ka wana peut-être toyenga tomona monene na nzambe parce que bisika wana nde nzambe asalaka mais ntango abakisi oyo abakisaki wana atie nzambe na confusion bon alobi par rapport ya leki te il fallait lokola abelelaki nkombo ya nzambe il fallait asuka kaka na wana ozokomprendre naoloba mpe mpona ayede ye faka suka kaka nzambe efungolanga misu namona pena soki leki na ngai ye mtu akufi soki akontinuaki na priere wana elingi eza malamu mingi ke oyo abakisaki so na nsima wana nde esalaki mpenza bien te mais eza mpasi kobungisa leki epuis ozokoka komona te okomi incapable okomi lokoka bebe donc ozokoka kofungwama te esalaka mpenza mpasi esalaka mpenza mpasi kata na lota liboko osalela ata liboko moko miso eza mpasi ata moko te miso eza mpasi mais toza na kondima nzambe akosalika grâce namona pasteur walisi asambelaki mpe mpona ye alobi akomona yabaki bamona dans 2 jours tomoni yango te abaki bamona dans 2 jours tomoni yango te donc boyiboyi atika kaka nzambe akosunga ye mpo aza na ye na likambo ya moto te ozo comprendre nzambe kaka ya lola akosunga ye ye moko direct abelaka nzambe azwi ta mai kaka oyo atie na baflacon oyo totiaka na miso abeleli ka nzambe na ye atia yango na miso atiaka asalaka nzambe aosala nzambe aosala mais il faut qu'espérer toujours pe na basala ndenge abai 2 jours wana peut-être 2 mois mwana mpe boye miso efungami ya mama nzambe kasi yaba ye mo mtu abaki 2 jours bibo ngai biso so toyokaki yango abaki de bo ngai nga te ça c'est bien alors bo sungi ndeko na bino na nini parce que boyebi ke boyibu yazo souffrir moins en tout cas toza na yoka osunga ye te production beka okende ba production moko boya batando plutôt alinga te kaka vana na ndako mpona misu pasi biso tozosepela abimaka bima mpo bato bazoloba o ye mpe azofana na ndako te ngai nayesi bango abi afana na ndako ndeni fo mona bandeko na ye azomona bandeko na ye azoseka mwa koseka wana ezokimisa makambo mosusu na nzoto ke afanda esika moko na ndako non fo abimaka na ye ndenge azobimabima na ye ndenge wana ozokomprendre nzambe asalaka makambo na ye na ndenge oyo ayebi bokokanisa bolobi bokanisi mpe mokolo oyo akosala akosala nzambe aosala mina bokanisi nini na ye parce que mwa possibilité eza surtout ndenge ezalaki auparavant bopense te na ndeko bui par rapport ya leki te bapensaka na buibui toujours mwa motu moko alekaka na ndenge na ye asali mwa boye yo kasi nyonso fo alekaka mpo asalika mfoka atia caméra mpe abenga bato non motu so akoleka mpe na ndenge na ye mosu mpe orange bani ezali ekei motu mosu mpe ozo comprendre ekendaka bongo ozomona mpo na leki na ye entuka nga mpe amutu na desida nga mpe nayesa bino ke nalongwa mpe ya makambo wana te nalingaka te nalinga so makambo wana te epakolaka buzoba osambaka malamu mais bazolinga so bapakola buzoba ozo comprendre yango moninga mpenza nga mpasi nabimisa mbongo ebele mais nalingaka su te nabimisaka mpenza mbongo mais nalingaka su te mpona buzoba bapakola buzoba nalia te poane oyoba nolia ata mwa 200 ekei te fo ani te
Poani te, na wanga la poani. Mo matango alia. Na wanga la poani te. Na pesi dia na sali makamunyoso. Makokoto na ngana Kongoli. Na wanga na te. Ba mega na nganga moko. Makamunyoso tu ya nganga moko. Oh, non. Mo matango alia te. Na kenda kotakela kotika. Donc on a calcul na bien. Autant que la famille, autant que bon, autant que o etika na Congo ma kokoto na ngana li. Na wanga na tenga wanga na likambute. C'est qu'il faut lire. Na wanga na likambute. Il y a une équipe moi 2-3 personnes. Quelle équipe? C'est moi ba misa oza muyibi. Quelle équipe? Parce que moi 2 personnes, ça peut pas tout moi mi ba ça tout. Mais tu as équipe. Ah so yo lira yo mo to. Tu as nga mokote. Ah une équipe nyonso. Oh, mais to sali musalati. OK. Ah donc topé ça. Même Camille même moi mbobu nga na simba raté na linga raté. On a ça qui to saki na bato poto. Nanga ingap na zo mbongo. OK. Oh le cas. Ozo comprendre. Ne na mboso oh ya gabi so $100 ngabi ya nini? Ya bubu do lira raté. Ngabi ya sas nini? Ngane funa ko pesa yo, ngane funa ko tikela yo, na ko $100 na yo. Ya nini? So ya kiba miibi ya misume balie. Ya buyo boya no lia. Na simba te ya ata yo moko. Wande on a biso azobela. Faut se to le kaka. On se comprend to le kaka to sungi to leki to sungi na ko sa ngote. Ogeta la ekan. Bon, même nga diop to kenda na ngati. Ata lobi. Nga to lobi to ke. To sale fort. Nga zo kantali jili. Ata le peso za to ke na biso. OK, ça va. Nga zo kantali te. Nga célèbre. Ndio ndo singa bandali. Nga zo kantali. Bandali sa noka bakwa. OK. Voilà, mais tu veux dire moi sur le moquet. Ya ndeko na yo. Ah, toi t'es ça t'es ouais. T'es trop content. Moi nous allons. Ah. Toi dans tout na suka zela na biso. Oyeba. Suzy ba tu peux to faire la frère na ye. Oh. Ya solo. Na yemo ba kufi na famille ouais. Oh là là. C'est des jours. Évitez moi les loba na famille. Et ça est des jours. Bantu les petits biso. Oh go. En tout cas, mes condoléances na famille Mobimba. Niwe zaka ndia na biso surtout atato kimi atato boy. OK. So nzamba lobi ke na permettre au kende kaka. So nzamba boy a boy mais so ka bi ke na permettre au kende kaka. Donc tous en choité et ça passe. Mais tous en choité. Voilà. Mort ya artiste comédienne Yannick autour na kombo ya bébé réal. Tout le monde c'est comme si boza penza na matanga ngote boza pena choté c'est dire quoi botiki ndeko musika boye. Mais pour mes allées pour mes a que bozo mona te. Est-ce qu'il y a banaki na bato des problèmes? Ayeba na mais yazaki na bino na nino. Ouais. Karaoke rabino na bino moi édition liboso be ya mibale. En tout cas ngape na kamwa na mona balaksinga yeki azalaki ayeba ite. Ayeba kite pour mes a que ta Yves to chama na mulangi te neti solo babi top exemple babi Gabriel akufi na ba balinga ngate na ba to swana au mona pleine seconde ba yo lela ah même so ba décider babi so akufi yo kufi awoyate wala lokuta wato lo ba kaka lokuta ozo comprendre lokuta bakoya ozo mona sikoyo na mutu oyo bato bayebi te ezali comme que asalaka na groupe moko boye asala nzonzingi na mutu te asa mpenza nzonzingere te po akuta na babiso nyonso ezalaka mpe ndenge mosusu donc bozwa yango mal te mutu so azoluka nde nani yango eza baka ekomelaki mpe ziza bandaki na ye babanini na ye mpe apres ekokata soki akonte na ye na nini na nzonzingi moni bajanit moi pas bazak na bajanit de badelamaki pour ani grand nzonzingere ozo comprendre na lobaka na mundo so atoza na groupe mais duka poza nzonzingere pour ça lo bien mais le souvenir na bilo to moni ndeko la biso mère Vala ya Valentine atindi contribution na ye pendant ba aza malamu aza malamu biso ezali penza aza malamu mingi Morgan Mabanga atindi pena mbongo ya depuis corps kotaki ti jusqu'à ce que ba komisa corps wana aza malamu mingi
Il y a un autre malili, il y a un de biso bébé réel. Tu as la geste un démon. Et bon, tu me sais comme bien, on va t'aguicher ça bon sur la télé de côté. Té, il y a pression mais ah bah on cotise. Bah ça il est coupé on cotise. Ah bon cotiser. Bah on cotise. Il y a pas belle montant mon là, il te. To yebi pété, na we kika kufi. Na zape camarade mete, na yebi pété, na yebi pe lokoté. Na fanda pe na yete, na yebi kutu tepe. OK, programme la semaine prochaine na OK déjà, mais maintenant nous a pas papa na biso major Zolo. Batie matanga kuna. Et comme kuna. Vendredi samedi l'enterrement mais la semaine prochaine. Et allez comme là monsieur. Moi qui va les 4 nga za na fête. OK. Et ça n'a pas passé. Ah, ça c'est bien. Alors, il y a Gabi. Tu as une question, mais je retour na yo. Bolingo bozaka na mona théâtre kalawana. Na théâtre lelo. Ah, question retour na chaque jour. Tozongi sango, oui. Tozongi sango pour la makamba retour na yo na kati. Pourquoi bolingo ne si là? To éviter. To remarquer moment miki. Bon, le roi bo éviter problème et até. Mais si biso vous avez plus à Bakoukte, vous avez SBT. Nala Mobange. Oui? Na Mobange. Ah, mais vous avez vous allez Naza Mobange, Naza pe Abakouk. Oh. On a deux casquettes au moment. Mobange za yangai. Abakouk eza asila. Ah, mais vous avez vous avez noté? Te na loba. Nani alobi? Oh, balobi ozati. Ngai mutu kolonzoto yeyo ba bango banani bakoloba. Kolonzoto yeyo azoloba. Pe mananga nzoto nanga. Ngayo mutu. C'est moi qui parle, Gabriel Bolembo. Naza Abakouk. Ah. Siko dans alobi ke naza yango te. Balongoli na liste ya Babakouk. Jamais mutu alongolanga nani akolongolanga? Nani alongolinga? Nani? Ba fan. Quel fan? Quelle fan? Vous avez un côté de confusion. Quelle confusion? Quelle confusion? Nga côté de confusion te. Ngai na hypocrite. Ngai les cambuso qui sont de gauche, na esi no bolongo la gauche bozongo la droite. C'est tout. Nga côté de nga hypocrite. Que na kosa la ka mams mais na hypocrite. Na za hypocrite. Vous avez si maman. Na za hypocrite. Mais au moins que to so presque chaque jour. Ah bon? Na ma me bimagi ya bino na ana wa. Bongo osani apesa kaka. Yo ka so osani. Apesa kaka. Apesa kaka yaga bina lingi boyete botika biloko bosibo koli, botika biloko bana bakoli, botika esi asuki awolbateke yo no sema bende sema bete. Pate bino na bino confusion na kota ina ndenge. Biso na biso te. Eza comportement ya mutu na mutu. Mutu so azalaka na makambo na ye azali kwa mwana muke, mutu so makambo azali kwa mukolo, mutu so azali makambo ya boye, mutu so mutamtaza na ndenge na ye. On se comprend? Soko talinga histoire nanga, omona ki komba Teresa na kati ezalaki te. Nazo loba nanga sir mutu nazako lobila. On se comprend? Donc ezana ngo ba ezana encore ba confusion ba nini esili. Mabende enteli boye wande mabe. Tango mwenga na yaka na ye pena na ye na bite. Bosa su musala bien te na yaka pana bakombo. Entelo sa musala su bien te zonga. Osa su zonga sa musala. Po musala sa nini ekende liboso. OK. So pourquoi so wana osala ya SB? Undima mabe. Na sepela na ngai. Undima ba. Na sepela bongo. Mutamtaza na shwa na ye. Mais ma bien rabino bien plus ba kaboli bien de boto kabola bien. Nga kabola raté na kabola ni na réunion na za raté. Mutakabola za bato ba za réunion. To sala boto ngai kutu oyo ndem na ka kuko pekisa. Ke so to moni ko likambo to beta pe kara. So to moni na lo bango le be MC na émission na wote. Kasi bona ka ko kambo. Mo kile lingine mutaza tout droité. Mutile lingine mutalo ba vérité te. Soka o lobi vérité ko mutuma be faux ala hypocrite. Parce qu'on a beaucoup à la hypocrisie, bakchanga ngote. La préférence pour faire la la vérité. Pe la banga raté. La banga na ngaité. Na yeba te so nza basala ngandi compte. Asa même ando na ba comprendre ngate. Ah,
ben tout le monde peut bomber ma moto mon super yaki peut bomber na ça va bomber moto bon bien faut bomber moto mais ou banga baté c'est peut-être que surtout c'est moto tengami en tout cas oui yawa et je crois que toi ma vie va longoli tenga ta longoli ngazate nanga lo ba longoli nga nana koti senga po muta longolanga OK Yves oko piéger nga toko kokanga te ya gabi muta koti nga abakuka azate ngambo na baki je suis abakuka sikona na kolongolanga ba kolongola nde ba SB o basaka na ba SB kuna nde ba kolongola bango nga naza abakuka ba kolongola nga fan fan ba kolongola kai naza chroniqueuse ya nini ya abakuka te naza nini te naza simple fan bolongola nani OK bakolongola banini ba chroniqueur nde ba dia chroniqueur azosala mabe longwa bosiko ngai émission na elle luganga ba émissionnette luganga makambe belé bosiko nga balongola nga nini ponga na nga fan na bi émission na luganga émissionnette et comme ra ba jire yeli susu ya bon jire esani c'est ça qui permet de télé c'est ça qui on a écouté la question c'est ça jire na kaka mbangu na kei na c'est ça nde na koma tata mais kaka ko finga na kaka bana kei c'est ça mais yo mo soki na c'est ça ba biki ba vidéo no musu te wana leka wana bazwa décision te ba bimisa nani bazwa ki décision te wana bazwa ki te OK na ibo samba te parce que ibo samba te soit ba no ngapi non wana na bazwa ki na ba mesure te OK siko ndo bozwi ba mesure siko ola pina likambango yani ya moi Belgique moi bakanda mzuza na ngoboy te eza mabe Yves eza mabe na ndenge nini bakofinga tata na yo abota yo bakofinga mama na abota yo so mama na za koka bake ba filmer so tata ko ba pu ba filmer ye vous comprenez bafingi tina belle famille et comment qui mabe vous comprenez nde basali boy basali bien basali moto moi est-ce que makambo tu quoi moi de comment 10 minutes et si là te l'état basaka na nete nani Yves to vivre na mokilo to na l'état na Nzambe OK l'état so sakani akangi yo mais yo mon posé makambo na te ngana sepeli OK ngana sepeli nango koma mabe et koma ki pena mabe makambo pele koma ki mabe pourquoi tozo koyina na makasi de ngwana pourquoi la haine comme ça pourquoi le kuta y compris yo muta bengi oke ko tourner pa na ye obalukeli ye obalote ngana kati te ngana yaka na likambo OK kasi likambo ngana yaka toujours if ngana yaka toujours ko le ba vérité so na likambo ngana ko mona ngaka na fingi mutu eza pasi ngasi ko nena kendaka na likambo ebima lokwa ko finga ekosuwa nde yo mpo na lobaka vérité tout droit OK au moins il n'a la vérité tout droit vérité n'a qu'à gauche à droite c'était na mascaraté le quoi na mascaraté si ko muto soke tout est bou et bimi le quoi ko finga nga finga raté est-ce que c'est le cas la finga tu imbécile na yo boy na boy te kamba moko na nata nationalité na kanda wale lo mo bete ya na kanda mko wana esila ka wana esuka wana na continue pe souté OK mais sikoyo ndengo moni makambo ezokenda atoko question est-ce que oza sirege simba pona omona ba de musu ba continuer te ba tout abordir mais ba finga te so omona ba couple na mangé beba ba bebisa c'est ça qui kanga bango ba ko finga ba tu kanga bango ponga finga te OK ponga soke funda nga lobi bena atena on a ba une vérité vous comprenez miniature pour mataraté bakanga bango makambo esila na bongo bato ba miniature ona ko mais batikati so matise longa mutu mabeti OK matise longa mutu ndenga bien babiso bazapi bazoti nga bazwa photo na ka bacheme likamna na kati ezati OK poni ni po bateka na bango kaka voilà to ke non na dire ya pasteur de la foi ndenga lobi
kima théâtre alinga kozala soute parce que soki atourne na moto ngandi babimisi na couleur wana atourne na moto ngandi tala kutu déjà na ndenge pasteur de la foi sengi balandela pena suivi il faut ezala wa kosala mabe bakanga mpo makambo esila kimi ekota na univers na bino koyoka déjà passé de la foi ndenge alobi bongo esali ndenge alobi bien ok ta eza bato ebele ive swaka bango ozo comprendre eza bato ebele eswaka bango makasi koma makambo ekoma boye omona pela mwa mobali asokoli mpe nzoto na ndako na ye alati mpe bondi na pantalon aye mpe kofaa na kiti abandi kofinga mwana mwasi mwana mobali kama makambo ezalaka te mobali po afinga mwasi oka soni lelo soni eza su te donc aye na ye mpe kofinga mwana mwasi ko donc on dirait ndeko nde mobali bakanga bango donc nani de la fois alobi bien alobi bien balandela yango po l'état congolais ezalaka bongo baloba likambo ye balembi na bango bapekisa ye bamoto ekota ville bamoto yango ezongi plein balandela bango yango te omona nani olia kanga moto azoke kokanga nani mutuka asali faute kanga moto bapekisaki ekota ville mboka kande bayebi bakolemba na bango totala nano so toresir président na biso elombe alobi ekomi déjà na baapplication nango wa kosala mikolo oyo bakokangisa ye apesi toli na baartiste nyonso tozoka na bolingo oyo kozalaka nango kala bolingo esila bolingo eza lisusu te bato babebani makambo mabe moto alinga sacrifie moto oyo mpona oyo moto alinga sala boye mpona boye surtout ngai okoki koloba te bato basekisanga ka lokuta ntango osekisanga na ota ati kati na yo ozanga nga te tika hypocrisie nayebi nayebi ti nga nayebi ozanga nga te osekisanga pourquoi okili mpe opesa mbote osali makambo mosusu ozo comprendre yango mona ngai aza tro nga moko nakoma tro nga moko tro ndaku tro baleki na nga tro nga moko elubu na ngai naye na ngai miso pa docteur Mogijo nazongi ndaku église nakoma bongo ozo comprendre parce que monde na biso ebebi division ekoti makasi moto nyonso alinga mona kaka bamona eke ye nde alingaka motu boye mingi nzoka lokuta soki otala epai azotonga ye ondima te ozo comprendre ondima te mais soki amoni ye alinga mo bamonaka ye nde alingaka ye mabe ekoti makasi tozoyeba te soki problème nini soki koloka soki envoûtement soki nini nayebi te vraiment c'est ça que ça bien et ça la musala nango comme il faut et puis batelemeni mwa biloko mosusu na bafilme na bino kolata mwa bamini-jipe basouvetime monana bato baosala barole ya kipede asouction na kipede ya kilesibien batela bamini-jipe nde olata obandaki kolata wana babiloko mike wana zwa bato baza lelo te okoti na nga ndenge nini tina baleki na yo nanu Yves voilà ndenge obandaki kolata lelo eza na baleki oyo bakoma olanda barole oyo gabriel ndenge kosala mini-jipe mwa nzila velele ifi ezala mwa libanda mwa poitrine il faut nasdu babengo bongo nasdu ezala libanda tout ça balobi biloko wana mpe bakosala suivi nango pour que bana na biso population merci na bango vraiment tozala pena na mwa kibantu tozalaka nango ya série wana nayebi te balolo nyonso ezokenda boye nga mpo na nga bapekisaka kipede nde balobi kipede wana mpena bapekisa yango ozokopa parce que ezobebisa mpe bana ozomona bapekisa yango naki lesbienne mpe ezobebisa mpena bato ozomona se bakosala na bango oki asali role na ye ke po eza histoire okobeta histoire mo boye moto azalaki boye moto après abongi akipede elongo azongi normal wana osala bien mais moto aosala pede banda nini eti suka moto aosala pede nini tina suka etikali kaka bongo parce que bana so baolanda mpe kaka bongo mais mpo na ela télémoin je crois que
monde s'est évolué dans la tina moté. Monde évolué dans tout ouais, monde s'est évolué na ngo bana bakola ta bango nde balingi na bango. Ozomona. Baza la peine à kimia, baza la l'aise. À l'aise na ngola ta bongo. Mais oui. Papa na maman avant na ndaku peut-être papa avant na bana na basi. Wana biso ade to mona ngo, mais na ngola te. Yo indisposable. Yo kena na ngola te. Angola mais auto na Congo. Biso to kia ngola to koti ngolo to koti Luanda 6h. Na mona ba fesse na 6h. Ah bon? Biso na be bakata na bakalunga to tie tongo muta osa musala. Oh wana azana ekuna te. Asukula basani. Oh asokomba donc angola ba ba zakande be ezapela ya solo etaliete eza façon na bango. Mais biso eza bongo te. Te eza yango bongo mais tolingane to kokisa ba logique ebele. Bona ngana mona ngati na ngote. O indisposable bato na tuna ki yango. Obi ba film na mususu pena boya ga bazo kende mais donc mangenge plus rougir sangani donc bato bakala. Yana biti yana bato ba mona musko yozo ninga ba benga na ba kabolo ba peline ba lesbienne mais oyo ya kolata batika. Wana baloba te. Wana c'est ça qu'ils ont j'ai ça c'est ça qu'ils ont quitté. Ils ont quitté. C'est ça. Tu comprends? Ils ont quitté. Et continuer lelo. OK. Il y a un lobby. Et là l'atelier on a tina mongote. Mutako ça pas là tina ebongo mais azana na tina makamwana te. Mais à ce peine là tanene baninga balata kaza ne à l'aise. Moi je crois que bana bakola ta bango ba baza ba 22 ans bani ba koza na bango à l'aise. Mais oui. Voilà. Et maintenant tout quand on a vu na Italie Dekonayo, Lekinayo, Herman, Kassongo, que mon déclaration puis il y a femme moi c'est à Poto, à l'équipe, et à Méripe ko Pegisa, Mobali naye, moi mes missions, à Méripe ko loba loba par rapport il y a Oyo Herman Alobaki na émission Moko Songolo Pakala qui babengani na ndako mais il y a mon blague à Salaki mais na non swana alingita kufa lokola Janifa ndinga kufaki mais madame sepeli penate ayeko recadrer par propos ya ndeko na biso Herman bo foka le ka TV lui famille pezali bana kati peut-être ba ya na sens morote ya na tina monte oya ko kiko le ka na TV ya ko loba n'importe quoi banini ya na tina monte moi si là oza moi c'est andako faut omi batela pour batela pe mobali non comprendre ba Herman ba comédien yo so mona moi ça en salle les cas que n'importe quoi en ça moté pour nini aza moi ça za na kati ndako mobali ko sane ba humour na ye asa makam na ye za ba bani na ye azokota mboni na YouTube asali ba délire na ye akota banini na comprendre moi ça ndako ko na ba TVT ko loba loba ka ibele ota mobali na ba confusion na ba problème na ba to ezara bien te donc on sait que on peut se kaya ngwana voilà vous avez la punition bato ya quitter na CESAC na réunion wana on bino pour la puni pourquoi pour boya quitter il y a des classes pour ça puni na ndeni ya Unité beauté Mogijo les gospels dans leur solution Unité beauté Mogijo les gospels dans leur solution Mogijo et Kosuma peuple congolais Mogijo osala nango ya malamu Mogijo c'est la solution de la moquette Mogijo soki ezali te tokobima kitoko te Mogijo, oh, ye kumba makepe docteur Mogijo,
ebikisa bato ebele na bamaladi ya loposo wana kutu eza debate ya kosamba mpe eza te abikisa artiste elandi esobe bino moko boyebi ndenge azalaka na ndenge akoma lelo abikisa mpe mama Shako oyo atika mokili ya se bino moko boyebi ndenge azalaka avant na ndenge akomaka après ebongo mama Gabriel oyo babengaka tumba bino moko boyebi ndenge nini loposo ebebaki kasi grâce ya Dr Mogisho lelo oyo loposo esonga ngebungebu akoma lokola bebe neti kaka ujana botala ndenge azali kosokola elongi. C'est ça. Nakomaka déjà poko. Komaka déjà. Pourquoi agir? Nakomaka déjà poko. Nakomaka déjà dans 50 ans. Donc t'as régénu. Ah, vous au monde. Bokanisi esili tete. Ngati naza tuna na mukama tete. Muto amoni ke ye aza na ye bien elongi na ye eza kitoko. Tosukola elongi na TV. Ah? Tosukola elongi na TV. On peut s'y devoir. Oui. Oyo baka challenge. 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 Na pesi challenge. Oyo amoni ke aza mwasi. Aya tosukola elongi na TV. Eza loza nani. Yaka tosukola elongi na biso na TV. Ah. Peut-être que yebingane na komagité. Eza na ba image ezali. Image premier jour nakutana na docteur. Image eza. Azomona yango ba télévision. Image yango oyo bomona oyo. Premier jour nakutana na docteur. Alors soki botali ba photo ya premier jour. Premier jour eza première étape. Na deuxième étape ça net un mois après. La photo ezali. Na troisième étape lelo ezali. Bon mon a que changement ezali. Et là petit ngana ya ko témoigner ezali plaisir. Pour na mona que non traitement ya docteur eza. Unité beauté Mogisho, les gospels dans leur solution. Unité beauté. Pour bato bebe bato na manga boni le poso à Gabi est-ce que ça la carte. Bon ba mama na la TVT. Bamona la TVT. If nga za mutautu na ngaso so boni santé ya posote. OK. Ngai sina bonga. Ngai sina bonga, net na zawa na pakoli poudreté. Donc voilà, moni. Donc nazanga na ngai. Donc denga pena makambo ebele Yves pona moyo yo non. Ali moyo ezoya mabe. Donc so za mukama teza pasi po okotoka moyo telamba pembe zate ezokita faut yango na bité fond de tête mo ezokita le motoki ekitaka yo ebite wasko na le mona bo mbwango elamba kol nyonso donc on peut éviter bilamba pembe. Comme on éviter donc mai les autres kita atozi sozu kutu papier muso ko bio pangusa et si sinde sous poudre ngwa mai mukama te dosa libanda wo ozo comprendre donc ya ko ba pa na kimia donc aza sun to na boni santé ya posoté soyez dérangé soto na te et déranger na te donc la poso eza bien poso c'est bonga. OK ozo comprendre poso c'est bonga donc la tika na kaka nazalanga kaka so peut-être mkwana donc tango des jours na indi oyindi yazo mafuta na ina zuma mafuta na zongi ka bongo ozo comprendre donc nazalanga sosoteo docteur mukamate moko kanginga koto eza sosoteo. OK donc nga vraiment poso kitoko bien là kada ba monde biso ki sasa ne tozali voilà est-ce que vous continuez toujours dans ba crème protectrice ou ba pesa qui parce que moi il ba crème na bisoana ba crème na bisoana nazo continuer nango. OK donc yango eza penza pona moinde excusez ozo comprendre yango eza penza pona moinde pona elango ndeto zaki na sona elanga mama malili mwa nini mais yango penza makasi nango eza nde pona ba moi oyo to koti nango ya makasi oyo 2 jours oyo ba moi zo bi matongo boy yango nde to koti nango penza. Ça c'est bien. Alors, on a toujours une question par rapport à Bandeko Belé, comme tout le Baraba Saint Thomas, voilà, moi Belé dans Congo, plus Bandi Maraté,
Gabriel Abika bien Ah, que Sukola yo na. voilà bazandoki. Sukola yo na papier du choix to Sukomba c'est Thomas basé belé à Gabi. En tout cas, pour ça la pour ça l'assemblée était pour ba Congolais ou ba boya bandima kaka te. On a tout le ngai penza tangu yoko to lobate. Nga pa na eso ngabila. Il vient to katira la pakoli poudre. Ozo ba so jour amos. Yo ba tira la pas faux de terre. Ma fleur na juste na eso ngabila yo Yves. Pesa nga mai na sukolelo na pakoli poudre te. Oche ngabi na pakoli poudre te. Olingini to pangus na nini na papier mouchoir. Onimi karate na bi boyela nga mai na sa nini na sukolelongi. Boyelinga mai na sukolelongi na mai na ngona no pangusa eloko ezate. OK. Vous comprenez? Bon, on dit matin na nini. C'est au moment où comme il y a kindoki. OK. Oh, voilà c'est que balia kabatu. Ah bon? Eh mais oui, c'est au moment où comme il y a kindoki. Parce que c'est clair comme ça na chaîne nanga ils allaient tous les jours. OK. Vous comprenez? Na sukola elongi. Pembe. OK. Vous comprenez? Ou ako docteur selenga tisi moko boina pa na koma kisu pembe penza. Jaune penza. Vous comprenez? Sikoyo bondi maté epona nini tala Yves omona mokili oyo bato balinga toujours ko décourager baninga ozomona eza bato misusu oyo moni pela ke preuve yango oyo epa mutu bona moni boy abeli pe docteur azui pe kisa pakola mena bato bazo se cause ko pakola mote balobezo bebisa ko pakola na yo te Gabriel akosaka na ye oui mais yemoko asalelaka yango. OK. Famille na ye basalelaka yango. Donc aboni yoka moral obonga te. Ezana binomi kama na basi ya mibali. Bana basi baza mitema mabe siko zomona ke yotika kala mukamate mso boza ba camarade ya chamwaka parce que mobali soka tete mukamate modalo ngazaka wana po mutali ngafa zaka muta force. OK. Aka kama takipa makamute. Ozo comprendre? Yaya. Faza mtakipa makamute. OK. Pata manu amemi na famille na ye. Famille so batali oka oyi so mobange boy. Mukamate comme ça mtu mobange. Et comme ça mtu mukolo. Mukamate ati toko te. Ozo comprendre? C'est que oza mtu moko oza alingi yo te. Oza mtu mabaza bezo kaka elomno za kana mukamate. Akolingo bonga te. OK. Pour aller kaya po biso baninga basi to linga ka so to leka baninga. OK. Pour y aller. Yo za likola baninga yo kene wawa, yo sikoza ka stopper. On comprend sikoyo. Ozo comprendre? Soma kosomi que ça ya docteur Mokizo kosa na inquiétude te kosa na doute te. On comprend? Pour les gens na baki na ye penda koya. OK. On comprend? Par contre comme il faut. Par contre na tongo, par contre na pokwa. 2 fois par jour. On comprend? Okomona yo moko penda que non. Qui ça docteur Motana so emwe kokokate. Okomona penda que changement de longi na penda longi changer. OK. Mais je comprends. Lelo ezona bandeko pe ba yé déjà permis la docteur encore ba zui remède ba solution loko la yo ba témoigner bazali mais ce qu'on peut me dire que moi docteur Gijo aza voyou te au moins ba docteur ba voyou on s'appelle le bimisi papa sans permission oh voilà mon kamate faut sans permission a publier le nayo sikoyo docteur Gijo fo yo moko ndima nde biso to nzima nde ba esobe bandima nde ba Rio de Daniel Bandima pour anini esika to uti toza déjà publié tinga za déjà publié na obombani na ndimi nanga atako so publié te nenga na ndima nanga ba l'extérieur na TV parce que ndenge lo nanga koma kine ezalaki na zilo biko nanga na ndima nanga na ndimi nanga oso comprendre et après na batu mususu pe bandima basi pe ba veuve ya bandona so ba veuve batikala bandima pe koleka oso comprendre bandima pas le biko bandima la bango parce que ba biki vous comprendre mais il y a des choses balinga raté par rapport peut-être à ma famille par rapport à mes camarades sur mon salaire sur boy to ebi pété docteur qui kobimisa bango te c'est bazaïbe même na poto ko le baté na mito to zolo baboy OK ouais ko le bakuto te batu ba biki ebele to na témoignage que tu as mutu pela aza awa ezaka po alingi pe ka ba publier te omoni moi ba azo la cadeau azo la docteur Mokizo cadeau aoya lobby ya kisasa aoya lobby ah bon ezali ndeni azaka ya kisasa lobby nga na kozala na ekozela cadeau nanga ezali ndeni ni histoire kasi lobby côté ba kosaki ye
balobi na ekopakola nango te bazokosa na bango kondima nogabe te bona nzoka tala boye akota na chambre ya boyaki komona bakisa docteur Mogijo bino bopekisaki ngai bosko oyo nini akomi kopakola bakisi balekiselaki eta akomi siko kopakola azoki kopakola bakisi apakola tala so bapelaki so photo na ye ya kala oyo atindi ya docteur Mogijo na photo tozobeta lisolo lelo ya pas match wana tata mwasi na bango wana elonga mukamata tata mwasi ye penda ndazongi penda nde ye mukamata comme ça mobangeti dans le mito pena koke wa bachepe lito ya zongi mwasi kitoko ebombalaki na sa mukamate propre très propre là ozo comprendre toujours ba cadeau na biso siko sona la so ba senga dote Mogijo te nga suka tala mikolo ngoko mata miniature mabe wana ngoka nga munoko ngoko mababa munoko mwa ko swana ya te ozo comprendre mwa ko swana ezate tala mukamate ezaki tala boye souci mokona mokolo obike nga za tasuki tata te nga tasuki tata te tata sona ke tournage pona patikisa ok donc souci mikona mikolo ozo comprendre na osani ne elongi nanga na osani parce que elongi nde elongi elongi tazo mukamate kote mususu awa te ozo mona bazo bengo sko mukolo ya batu nyonso tu wana calandre moi ezati okomi sko mukolo ya batu nyonso omoni bato na présentaki ya na biso ami balé na TV Angel na biso abaki ya na biso ami balé yo nga na 7e bato babi quoi donc ya Angel bimaki plus ya bimi jeune te bon maman ba Jeannette ya bimi jeune ngala biba so batie ochelo nanga botie ya Angel boye ngai nde ya nayi oso comprendre mais ngale to ni kara bana na kati bodo bana ni tine kara ya ngana 7e ya 5 na kati pour moi liboso azali ok oso comprendre mais na komo le kwa ngande ya na ye mukamate za pasi il va en tout cas bande comme ça mukamate en tout cas boza teke ozosa na miso bato sa lokwa samba tete kufaka eto fanda to kufaka tikale mo pedo kufi ebemba ko telema samba na miso bato ka eza nango te ko sa samba te bongisa lo poso na yo mama bongisa lo poso benga docteur Mogijo bongisa lo poso na yo mama eza bien te ngala beta makabukara yo bonga zoya munene ngala beta makabukara mais na mukamate na kokate Yves na ba commentaire ne ba beta ba commentaire au finga rato répondre raté na utade mais na mukamate kokate na kokate ok et so tata ki tala table au genre kia on a joué taka ndenge joué et kiawa awa eza ki poso ka awa solo kolobate bobo awa gauche moko vanda kinga surtout awa tu as une moustache na moustache okokate sikoso mona okobanda wapi okosuka wapi na beko soto ne ko solution bo kuna na nini na côté na luozi ba pombo ba memela ka pesobe na soba ko 5 dollars na bosi $20 na liepe 15 ok ozo comprendre donc nous ko lukaka solution yo bonga ndeko no pasa nini abonga ok abonga mais tozo solution ti voilà mais si ko toloba par rapport à dire nde mama wana zongi yo ezwaki yo ntango boni parce que bele komole ayaka aye makambo ngo sila ka lelo abika kaka lelo lokola mona bino bo bika mona bande musu ba bika est-ce que est-ce que dire oyo na ko ma désanté to na pas docteur Mogijo ezala ba dépense belete tout ça en tout cas if dire ko za docteur Mogijo azana direte docteur Mogijo mutu o amoni ki azana besoin babenga ko ravitailler mbangumbango basalera vite ezaka makambo nyonso rapide même na makambo nzambe ezalaka ozo comprendre oza besoin basala rapide docteur Mogijo asala yango accélérer yo accélérer yo bengaka docteur Mogijo na numéro na ye bo solo ko ka sonité wana monter solo na loba na ye que non naza na besoin ya eloko nanga oyo esila mbangu ou soit naza na fête moko boye ya mariage naza besoin de ko esila mbangu ou soit naza na eloko moko boye na osala na besoin ça donc ba raison c'est de ko pesa pas docteur Mogijo o docteur Mogijo ko ravitailler yo
abetio chaud dada. Ok. Au sol no ka docteur Mogijo bien ozui na olobiko. Montande sikoyo. Te yazaka likamba. Ya likamba olisote. Bani papa. Toso ke de bani loke oke osomi menini bijou $5 ko tena kingote. Obi na bombi mbongo. Au bombi mbongo bongo calandre. Pour ce que tu as bijou na kingo. Mais calandre za bien te bijou zo de l'autre côté. Au moins là si moi eloko nanga oyo. Ezo pesa mamone longi parce que longi za vide. Voilà. Ça c'est bien. Vous comprenez? Ce que l'ongeza bani ba pe ba nango. Ce que bani mo ba tia poudre ma ezate. Ba ba c'est tout camoufler. Ce que yo mobile au sandé. Ba on attend mon chapeau monsieur Mazo. Eh, to mone longi kaka kala o bomba te. Ato tie mazopo e ayo zo monana. To benga na mibali, basi karte na mibali to benga. Ba ya benga docteur Mogijo bani docteur naza besoin penda ya nini eloko esila noki na nazo support na supporter mikolo belete. Docteur Mogijo sala. Ça c'est bien. Bango de baye baraté. Et surtout mikolo penda que sous plus loin. Au monde ça mona na te. Akina silence. Mais biso to mona zaki sali ka. Ah si tu as beti ni un mois et demi hein. Tu vois la docteur. Je vais vous donner un peu de on comprend. Donc à côté c'est Kamita zo zapena poto. Ah bon? Kamita zo na poto parce que akenda asilis no makamuna ino surtout papa c'est quoi que ne sont ça makamuna. C'est comme si poto nous allons plus mois de octobre ba et puis to landa na kake yé pas que ngapela zo kende. OK. Vous comprendre. Donc baya na bango elongeza yango vide. Na pas na poudre té na nga penda vide na nga vide. Voilà, mais ce que bandeko baza na miki la poto. Soki bazongi na numéro ya docteur Mogijo oyo ba mesana plus ko benga ya France pour balinga ya France wana pour na ko benga direct. Ba bengi pena bazue ye mon téléphone le ke ba na ba WhatsApp ya mo connexion ya moko voilà. Il y aura docteur Mogijo wana eza joignable joignable ceux qui ba benga na WhatsApp nango ba ko zo docteur Mogijo azana soko obengi docteur Mogijo zuité ba tsu comprendre te obengi ozuité tika message parce que aza docteur peut-être azo ko opérer peut-être aza ba tsu ba ka quoi aza docteur ka ya peau. OK aza peut docteur ben moderne bo benga mami pratique ba on moderne tradi moderne moderne. Vous comprenez? Aza nyonso. Le docteur Mogijo aza nyonso, aza complet. Donc ce que je dis en tout cas, ça est audio. Ou soit ça les messages. Na numéro na ya poto ezali plus 33 75 86 22 500. Plus 33 75 86 22 500. Il y a moi numéro de docteur Mogijo. Il y a poto zappé affiché pour que tu wana numéro na ya occupe rendez-vous na da libéra parce que docteur Mogijo karaté azo za wana. Karaté azo na poto to ko pesa bango date pour la prochaine émission to pesa date ya docteur Mogijo le jour azo na poto. Bon numéro qui ça et qui ces années. Numéro qui ces ali 089 85 73 874. 089 85 73 874. Yango wana ba numéro ya docteur Mogijo yango wana ozuyete tika message tika audio soka silisi ayaka fa na ndako andi kotala makambo wana nyonso tout azo répondre c'est ça. Mais nini à prévenir pona ba oyo bazana makambo ya moi tout ba moi passi ya moi mabe wana papa le poso. Est-ce que bombeli bangonini et surtout puis c'est dans moi avant kenda alinga kotika population congolaise na suspense te alinga katika luko moko pour que sunga bana mboka. Invité est-ce que en octobre nous doit le 10e mois ou puis l'action à bombini à kanisi ni. En tout cas docteur Mogijo a message toujours que ça la action ezaka pour na bato porter à ça quand même na orphelin à ça la ba veuve ba fille mère ba nini donc à ça la rapenda ba don à ça la vraiment docteur Mogijo aza mutu moko malamu mingi on se comprend. Mais ce qu'il y a mutu ya oyo a bombeli population congolaise rose anini bien que tu aies amour à la kanango et puis compassion à la immaculée mais au penza bande ko ba ko zela ndinga sala kana action na yowana
Ils ont ni mutu ya Gabi. Oui, docteur Mogijo ndenge asalaka ba nini na ye docteur Mogijo akanisaki kosala mutu no surtout soka sombi kisi na ye DHL ofele. Ah bon? Oui, que DHL ezara moi nini, faut comprendre. Mais docteur Mogijo andimi charge wana. Ye moko ya kofuta DHL. Atoza na Lubumbashi. Atoza na Matadi. Atoza na Kisangani. Atoza na Goma. Oza na Mbujimai. Chikapa. Wapi. Est-ce que surtout mutozali et pas docteur Mogijo soko bengi osombi kisi na yo. Batie na DHL livraison vraiment à domicile. Ba iko tike pa na porte ndako pipi bakoti ba pesio na ni mafuta na yo. Donc au docteur Mogijo asali yango wana pona ba client na ye. Est-ce que ils ont la peine moins explication moko wana par rapport à pratique to pe application to ba. Est-ce que application pe ils en kati yo ba okoma to ils a fa bien docteur moko. Surtout plus na ba poto. Par rapport à l'application, vous avez la tongue, pourquoi na tongue, est-ce que vous expliquer, on peut il faut pas bien gagner dans le téléphone. Parce que dès que vous avez bien, il faut se battre. Dès que vous avez bien, vous avez des photos, vous avez des vidéos. Et l'on dit vide, qu'on parle la poudre parce que comme si vous avez la poudre pour masquer. Qu'on parle la poudre au soukolé le très propre là. Au l'autre côté, au kangi photo na yo, ou soit aujourd'hui au télé vidéo na yo, au télé docteur Mogijo. Et à m'tazo somba mafuta na ye, docteur Mogijo a expliqué nenga ko sala. Na 8 heures déjà, la muka sokola déjà. Vous comprenez? Au sokoli, au pakoli, au appliquer mafuta na yo. Vous comprenez? Au appliquer nenga zala kaka 5 minutes. Aux hommes. C'est pas mukama des amakasi. C'est pas ni les amani les amakasi. Mukamate ya makasi. Occupé pour savon. Occupé pour savon, ozi savon na yo ondeka na laxaka bango, ozi savon na yo, otie mai na maboko. Otie ozi savon au pakoli. Otie ko savon te ke osala etanga mai po ekokoto na miso kokate okanga miso. Ozi yango opakolo parce que surtout na ba zone non surtout oyo mukamate ezali parce que après maman mukamate mso esala rapé batna batingo. Opakolo ovandi pendant 5 minutes. OK. Ko ça ateke koto na misu te so pakolo na obongo et ko ça le côté check quoi masque au vado pendant 5 minutes au sokoli au tie nini mafuta na yo o appliquer mafuta liboso 5 minutes ya mi balé 5 minutes ya mi ça to 5 minutes après ko zo eloko na biso kitoko wana ya po wana o elemisaka penda poso wana o pe ko appliquer au fandi parce que biso batu na nga surtout na hiver o ya gabi bongo tana malili boye na sokola ka so na butu ngale ça va pas bien monter soko ko sokola te moyebi ka bo mwasi ndenge ezalaka kaka ndenge ezalaka bo mwasi obwaki mwa mai et puis na elongi osali kaka même osaki na tongo okosokola ka elongi osukole elongi na bien na savon ali ozwi osali susu ndenge osaki kaka na tongo ozokopa po malili wale swaka mabe na nzoto mosusu okokani osokola te ozokopa na elongi nani na yo pour appliquer mafuta na yo voilà mais na mono tangi plus ba ville différentes na biso plus ya Congo pour na DHL est-ce que bandeko bazana Mikila poto bandeko bazana Amérique Asie bango pe ndenge moko DHL ofele docteur Mogijo azopona ni mutu te azokipe na ete azokipe mboka te esika te osomi ka mafuta na yo omona ka pa eyele mo na porte ya ndako. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à le numéro affiché pour docteur Mogijo on a pour Nabino et surtout puis bandeko bazana Paris. C'est le moment, il y a déjà un rendez-vous déjà pour le docteur Zoya quelques jours à Ozana Bino à Paris, ils allaient le Malam et puis tout il y a différentes adresses où bandeko qui tient ça pour poto bâti na bandeko na bango et c'est là 4 jours comme ça de comment te robéanga na pesa adresse c'est pas parce que nous sommes pas savon uniquement quand on est plus pas savon des qui adresse na ils ont peu au moins envoyer na machine. Et famille de besoin de soumer maintenant photo famille dans la machine il a pris cette adresse à Lemba net na machine na Lemba na machine na Lemba na arrêt Lubefu na avenue Lubefu ba koti wana na deuxième porte ya Fikine na arrêt Lubefu na avenue Lubefu kuna ne ozwa et pas numéro 17 ne ozwa et pas docteur Mogijo zana na Victoire toza
na Victoire toza en face ya commune pour biso to benga ngo commune district dans district so bi district ya moi passe donc on met ça dans commune en face à commune après bazo ba taxi à point chaud OK toza wana au mona ka ba commune docteur Mogijo donc so moko kati sika après au mona ka docteur Mogijo ba commune wana oye o koti wana okukuta docteur Benya zawana okuta docteur Mogijo pe so azali akozala wana okuta naye okana yo osa kosenga kana yo soit so osala déjà traitement ba ko so mafuta na bango ils ont un problème té toza pe na bandal na bakayao na côté ya nini ya la police ambata au mona kaka docteur Mogijo azana soko otuni kaka docteur Mogijo qui tra bakayao docteur Mogijo balatisio ubet yo moko ko mona kaka donc c'est ce ka ko bunga té pour répondre pas docteur Mogijo ezawana et puis na yolo toza na hospital na biso penda ya munene to na hôpital na biso ya munene oyo traitaka ba maladie ba elonga myome ba fibrome ba bazo bika ba opération sans cicatrice donc ba bazo bota oboti ozo baté ba sa yo césarienne ngo pota eza wapi ezo mona na te donc tozawana kuna pe tozo ebobukani ba makolo ebukani oza ba problème oza ba accident makasi ba papa sa ba 3e âge ba tambola raté o baza ba problème na makolo kende pas docteur Mogijo bano bazaka ba brancard makolo tengama ya makasi wana ya mabe ou bien x baluka pena ya makasi ya mabe kende pas docteur Mogijo azo soigner azo bongsa ba puis azo blanchir sur mine docteur Mogijo azo blanchir sur mine moi la mine ko pena pembe tozawana donc muto so bela malaria typhoïde tout baninga surtout ba grippe ma surtout échographie eza échographie d'open donc comment on pour intervenir docteur échographie d'open tozana to yape na sinusite ba on bela ba sinusite o ba ronflera makasi o sinusite be boma ka oui e kala kasi et puis monsieur bazaka munoko comme lumbada et comme kolumba solo oui bon ezaka bongo munoko c'est comme ko lumba solo ya ka bongo c'est juste ça ngam ebe na nzoto bato tozawana docteur a ochoni ni ochana ni kisi ezokota et ko traiter makasi et que traiter penza makasi et puis il y a une échographie tu na montant moi c'est ezaka ka bongo docteur azo edene ka bato OK ya mbongo muke kaka okei basali ni échographie na yo en tout cas aux a décidé et pas docteur nyonso ezali yango na osenga aka na gouvernement basunga tata wana ozo comprendre basunga ko makambo azo sala eza munene mingi ozo comprendre asuki wana te coupe couture alaxa tukoye kola kotonga basuki ba auto stobenge to ba make up nyo tout ba fio ba vanda ba bota ba sake loko te ba fio balinga koke ko tambola ko te matemela ba kwen docteur Mogijo akikipera ba auto to sa ba musala. OK voilà, merci beaucoup ya Gabi, je crois bien bandeko bobeng na ba numéros affichés pour la docteur Mogijo bo solo très bien parce que yemo ma téléphone azana secrétaire té azana ba bureau té ndenge to lobaka na kin plus donc obengiye a repesa yo remède par rapport à l'opposition a repesa pe remède par rapport ya maladie oyo zanango ozana nduta oyo zana maladie en PC comme ka soni oza kilote mikuse ko soni on a ba mini jeep so e ba docteur Mogijo a aussi c'est là on nduta wana na maladie o babokela ko ya PCB bisa nzoto kintuntu obela ay maladie ngo babo mwana ngapela bila no mwana maladie on a ni surtout on a fait bébé ça le poso et pas docteur a osunga yo okozonga vraiment à bonne santé par rapport à pono yo ndenge to lobi awa alors pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise, en famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine, tout équipé.
la connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. naibela mkola réunion te so réunion za mkolo nini so nini naibite na ko sutukaka na komba c'est ça na ko ko na minoka batu nga kuno tuna batu c'est ça nini de ba ko expliquer nga ote ba bengisa ki batu nga naibite naibite donc on a informé na zaki na informé te OK ça c'est bien alors donc na suka ya gabi le bala bande surtout bota la biso plus na ba fa na yo oyo ba sepe ko mono li sur lelo bien que ton autre suka la question pour que toi aussi ça na aussi bien le Komoka wa boulumuiza susté par rapport à bakan et sali que ba ekoti bondoki ekoti bato bandoki penda bandoki ya butu ba zui makasi ba bimi on se comprend na ba rankino bandoki penda butu ba tata ba mama ba bota ba ona kindoki ba bimi penza boyi ba sangisi kindoki ba sali na kata musala oyo mabe koti makasi. Tout le monde est ici, moi aussi. C'est au fin de ce que les qui a. Au fin de ce que les qui, bat musu ta moninga. Au fin de nous na kuta na obo na beta nkara. Maintenant tout ça beta kara ko beta karaté. Vous comprenez? Yo te ba mutata za mutema nae. Ngato ko kuta na biso na mona ngayo na beta okara. Mais za mutu mususu akoko beta karaté. Donc mutata za mutema nae. Mais les chètes étaient sentir na yemo ko simba ka beta sam et ça ma bête à botoli en de saliosia. Histoire vraie. Et là les chètes étaient. Les chètes étaient. Les chètes étaient. Ah mais tu le niveau. Oui, c'est toi ça ma zongo puis ça va taper dans les chètes. Mais ce qu'on m'a bunda boy, tina ba pota, tina makambo, tina tiboy. N'évitez ya gabi. Bota on a nini, bino ba mikolo. Eza bien te. Eza bien. Eza mabe mais to condamner pe mabe makasi te parce que tu monte me soukaka. Vous comprenez? Ta boza mwana ata so mama o mama. Neti ngaboy, naza mama na Gaëtan, naza mama na Hervé. Mwana o aza na âge Hervé bien âge Gaëtan, soka zo finga nga koleka. Même Gaëtan comme ça ko silika, akute pe na nzela atamuse makofi. Vous comprenez? Mais si les erreurs et ça m'a qui ne peut pas faire côté la santé. Vous voyez hein? Fallait côté la santé. Pendant ma temps la biso peut tendresse à tomber car pour la mona kai. Maintenant ça simba kai était. Attends la santé a dit na osimba te. Na osimba te comprendre? Bon, na éviter ba ça mango s'occuper ni se péni na éviter na za qui péter na éviter toujours quand ils sont les caméras. Oh biso to yebeza ke sentir yemo ka soit ki afalongo li pa azo boto li ngo be boucle ndemte kati boucle kata ndemo boucle kata kati boucle zo kisarati kalem to benda una force bendi boucle nde kata ki ni chetite faisons un effort ya kotika mambo ezama bien te ba rankine ko kile na niveau te bozokana bo swana bo bunda tebike bakambango ezalaka d'une façon loyale qui est dans un ndenge ya filmer qui est dans un ndenge moko mais akokoma na niveau en tout cas ezosala pasi makasi yaka bito na suka liloba bafanya na yo liloba bandeko balingaka yo liloba aussi na ngaka ba terrain ngaka ba terrain
Les gars comme rejoindre nga ki commissionnaire bato ebele baza kofinga nga commissionnaire na nata kaza barejoindre ngai voilà et foot commissionnaire ya mbongo boza kolala pamba boza kolala akotisa yo akotisa na ye yo akotisa peut-être poza numéro ne privé te nga international baterrain ezali baterrain na biso ezali na mekau toa na maluku mekau maluku toza tobandi na $250 biso tekaka 20 sur 20 atoyoki ya $100 20 sur 20 toa na $100 na mbu kaka na maluku mekau kuna oleki payage continue $100 toa na $250 avant wenze okoti na entrée ya nini ya nani ya papa wana babengaka nani na bosali kombo na ye okoti wana toa na $250 ya promotion toza na $350 ya promotion toza na $500 ya promotion $750 ya promotion na prince bana prince kota cimetière wana Eden ngambo ya biso ngambo eza Eden toza wana kota deuxième porte à Kingakati toza na prince pe na prince 2500 soko aussi prince aussi de quoi 100 mètres 1500 au pousse sur liboso nous de quoi 100 mètres $1000 mais nous sommes na kata prince eza okota te toi kana prince boya ebele bosonga baterrain na bino toza susu na maluku na iye na nzela maluku mais koto eza ntele mais eza na entrée ya maluku neto ki maluku 3500 na prince toza susu na monga fula kuna to na $1500 na monga fula kota makoko na makoko toza na $1500 kuna donc benganga na 089 65 61 779 tolingi mundo so toza ko lopam orata ki vie osombaki bilamba ba $35,000 oyebaki te mokile komi kotala yo kopesi na poto komi kotala baninga ko bukana te yako bwaka ngunda na baduku luke siko ko bwaka ngunda parce que so kepe na nsela ngo pe komi yango na ka bakonzi bazovanda bake ko luka bisika mipepe eska bazotonga bandaka mine komi na nsele ozo comprendre yaka na maluku pe kuna pe maluku ngani ezofungwama wana njili brasserie $2500 ya promotion 20 sur 20 na njili brasserie benanga somba terrain na yo toza susu na Kingakati na Kingakati susu mama na nata kaza fungoli su ba terrain na ye wana susu Kingakati toza wana susu benga ngai toza na ngambu ya nganda maboki na ntele kuna susu afungoli lisusu benga ngai pa ndeko na ngai atuka kuna ngai sina zwi na ngamba maboki wana nganda maboki na ngambu na ngo esika moka kitoko esika moka bien ya ba patron pepe kitoko za ba bandi atuka nsele na ebiso telefungwa mi parce que biso na ba kondi toza kuna parce que kuna ne mupepezali koto mupepeza sauter banda ko 5 mètres 5 mètres 5 mètres 5 mètres étouffement mulunge nyoso alinga mataka étage da bozo ko sauter ozo mona banzete pe ezate po mundela tongaka nzete mundela tongaka mwa fleur mundela tongaka mwa nini wana ezo pesa bino mais awa ezate ozo comprendre asila te azana biloko ndeka to banga nde goma pona makamde esa makana goma wana toza suka ba na mwanda pe toza boyebi na mwanda pe ezali $500 aux terrain na mwanda $750 aux terrain na mwanda tozali kobuka na te benga na matadi tozali 2500 to sisi po maréchal kaka 2 minutes toza wana na prince 2500 toza penda partout benga nga osomba terrain na yo po nga nazosomba na nga kaka nga nazosomba na nga kaka nga azobuka na te napesi mbote na Mireille Kazu napesi mbote na Christelle Freitas ma copine propre napesi ope mbote napesi mbote na Sylvie Akake napesi mbote na Belgique toomona na biso napesi ope mbote na landi de koba mbote ma papa Blaise ya bienvenue napesi mbote na nga na petit na nga Irène Kidianfuka Clarisse Isaka wana ndo ya mama na peso pe mbote na Joël Katia mbote na petit na nga champagne mbienga mbote na bino nyonso tu chuchu lwamboe ku fete kwa yumba dinanza obino nyonso tu boza na poto na peso no ba mbote ebele tozomona na biso kalate voilà
Merci beaucoup, ça est fini pour aujourd'hui. Merci. Bye bye, à la prochaine fois. À la prochaine. Docteur Moguijo, toujours confiance. Docteur Moguijo Mbote. Confiance. À vous, de vos alliés. Seigneur, nous exprimons la joie d'être avec toi. Nous proclamons ton nom avec foi, car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration. Tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et du ciel. Nous nous tournons vers toi. Amen. Onayo totika mokili tobwaki nyonso mpona Yesu baforterese kwei nyonso ekwende na nguya ya kombo Yesu. Osana na netoli kombo na yo Yesu, okangola mabota na nguya na yo mobikisi ya Fode Gadara. Change ta position, tu changeras ta situation. Onteya ndoto na yo kimongongo na Yesu ebeninga na ndimi papa. Natiki maso ya mokili ememaki ngai na mabongao. Nalandi mwinda ya bomoi, nzela solo bomoi Yesu natelemi nakoyemba nafongomi lelo miso bomoi nanga nyonso ekoma litatoli. Lelo lobi mpe libela nakomi mwana Nzambe. Motema na ngai nyonso ekomi tempelo ya Molimo Santo. Ndekotelema oganga belela kombo ya Yesu. L'amour de Christ n'a pas de fin pour le salut. Les secours qui ne manquent jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance